Merci mingi papa Oje pour na kozong c'est la ngai lisusu maloba. Vraiment bandeko babolingo toko senga na bakonzi ya mboka basala makasi pona kotelemela surtout likambo ya transport ba voiture nyonso to ya kibola bola oyo ba forme nango eza même sans forme ozali kotambola na kati ya Congo il faut kolongola ka ba voiture ya bongo na circulation po ete ezali malamu te. Ezali soni mingi soki tozali kotika ba mituka ya boye na kati ya circulation ezali soni bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko oyebi ete vi ya bato basakanaka na yango te bino bakonzi ntango bozali komona ete bato bazali kosala ba agence aérienne na bango na ba avion ya kibolabola oyo bazali kozwa na kati ya Congo ba avion ese kufa bakoya kokorompre bino bango baluki ba mécanicien baye kobongisa po nini bakende kotia ba moteur wana lobi balobi nini yo basali ya agence okomona pe bandi komema bato bandeko tomona na biso ba avion ko mais ba avion mosusu ko esengeli te ezala ba avion yango nazomona ete ba avion mosusu eza kokende kokweyaka pamba bandeko oyo avion nini oyo ete eza kokende na likolo avion emeli pema après un moment donné otesa ya bimi bandeko tobondela po ete totika avion na biso na maboko ya Nzambe tobondela donc tellement bango moko basi basentir ke moyen te pilote atindi na ndenga mayele abi yo kende kaka yebisa bato ete babondela batia losambo po ete batika avion na maboko ya Nzambe. Est-ce que bandeko ezalaka kokamwa bandeko mokolo wana elekelanga namona kaka otesa bimi ko bandeko nakosenga na bino nyonso bokanga miso po ete moto na moto atika avion na biso na maboko ya Nzambe wana deja avion na likolo nga moko mwana poto akala na sina sentir ke avion yo eza na kati ya ba hésitation avion likukuma ya ndenge wana mais bato oyo bamati avion mbala liboso bango bazomona yango kaka pepele mais ntango bayaki koloba ete tokanga biso tobondela po totika avion na biso na maboko ya Nzambe nde bato wana bayaki kosutuka bandeko yoka losambo moto akomi bato bakomi koganga ko Nzambe na ngai salabo ti moto moko soki mpese nini ezwaki ye o Nzambe alakisi ye moto moko azali wana aza kofrene donc aza kofrene avion po ekende bien eza te tolie molimo wana vraiment mbala ya liboso nde nayaki komona ete barévélation mingi oyo bato balobaka ezalaka makambo ya lokuta oza koyebisa bato bakanga molimo ya moto aza kolinga kofrene avion ala oke ngai moko bandeko na remarke na bike avion yango deja eza nango kibolabola soko oyoki kaka bahésitation ndenge ezosala mais bango bazomona yango vrai avion bazomona yango mpenza avion mais nga moko nakoyoka kaka ndenge avion eza kokende kaka na bahésitation avion mobima avion komi kokende na bahésitation wana avion nini nga kutu ntango kaka moto wana alobaki tobondela po tokanga molimo ene nafungola miso na nga mbala moko ale na vandi na tali bona bitala bacomédien mosusu oyo bandeko ntango toyaki kokita na Mbuji-Mayi nde ntango wana ko nazwi monoko na nga mpenza na tie na se ko nalobi esili oyebi ke retour na nga nasalaki ndenge nini retour na ngai naye kozwa avion moko ya bien oyo eutaki mpenza na nini na Lubumbashi avion oyo eutaki Lubumbashi spécialement eye kokita na Kinshasa nandimaki nabebisa mbongo po ete donc ndenge avion eyaki Kinshasa ye Lubumbashi po Mbuji-Mayi po ekende susu Lubumbashi ezalaki avion ya eyo abora yango wana nde nalobaki moya kutu nabatela molimo na ata na mbongo yango nazalaki na yango na préféré nasomba susu billet Mbuji-Mayi Lubumbashi Kinshasa po nazwa avion moko ya bien nazala l'aise malgré ezwaki nga mwa 2 jours omoni baavion nyonso to ezali wana ebongi malamu bakonzi ya Congo bameka kotala likambo oyo po ete soki avion mobimba omoni deja hôtesse pilote akomi kosignale ke awa moyen te kende koyebisa bato wana kaka ke batuta losambo tseke deja avion kibolabola pilote aza susir te na kamonga mingi nalobaka ete nayebi te soki avion wana
iti lelo na banza ete avion ese ekufa kala ou bien pese ekwe nango ntango mosusu mpe eboma bato nani ayebi mbala liboso namona na vi nango te saza kobima wana pilote asa yebisi ekende kaka yebisa bato ete batinda losambo ya makasi mpenza otesi mpe ye wana aza kobima na bafiere nyonso bandeko nakosenga na bino nyonso tu bozala concentre moto na moto akanga miso po ete totinda losambo po ete nzambe abatela molimo ya avion bandeko ezalaka vraiment na kamwe oyo tozalaki na yango mokolo ya lelo bandeko babolingo tolobi mpo na transport mpo na Congo tosengi na bakonzi ya Congo bomeka nanu kobongisa likambo etali transport kolongola mpe bakimbambala nyonso tu ya bamituko ezali kotambolaka na banzela koyokisa mboka soni soki motuka ezali na eta malamu te inutile ya kotika yango etambolaka na balabala tala ndenge ezali koboma bato tala ndenge bato bazali kokufa ezali malamu te ezali malamu mingi te bandeko tomeka nanu kotala likambo wana malamu ebongo nsima tokoyeba ete oyo tozali kolinga mpo na mboka na biso nde ekotambola malamu bino mpe yo mpe ministre ya transport tosengi na yo tika nanu kolukaka bato bazali koya na ndenge ya pembeni monsieur le ministre nazali na mwa avion moko bo nalingi natya yango ya ligne tala mbongo na oyo yango oyo ale ozwi mbongo okangi misu nzoka nde atieli bino cercueil volant na kati na mboka lobi ebomi bato bokomi epuis eloko ekamwisaka ntango bino botikanga baavion ya boye lobi ntango ekoboma bato bakompani wana mpe ededomajaka bato oyo bakufi te bato wana ntango bakufaka bakei kaka lipwa kaka boye omoni wana nyonso to ezali mabe il faut kosupprimer bamakambo ya boye na kati na mboka po ete ezali malamu te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci